Parce que à ça va camarade. On est là bas. Tant qu'on est juste $50 par contre c'est on a des ça bien. Bon. Et quand on fait pas tu vas ballon na ndenge na bango. On se comprend là on se baquer. Tant tire ko le baraba bien même sous ta bien fait à le bien matin mon côté. Ba tu baquer ba continuer ta bien. On se comprend c'est ça la vie. Donc on peut s'en aller pour tout Gabriel na 7e bagarre. Parfois bande va sanctionner bon ba les gars sur la télé. Voilà on peut conseil que on va le voir on va bien. Et ça les mettre pas tout ne va so bagarre. Voilà on le bagarre que on ne saurait pas ça vraiment il y a la ligne de mingo de qui bino. Mais ceux qui battent passer au fait que le bino va passer là battre sous. On le va parce que ceux qui le va on va se faire bino va cap parce que dans son ban voilà. Là le bagarre on va vraiment petit comment souci mon ça. Merci. Je ne sais pas si on va se comprendre. On suspend le moto na structure na bino, on suspend le moto na groupe na yé. Pour hasard artiste à nous jouer. Ou même la corporation vendre et décider. Pour la pour ce soir artiste ne va pas ce soir. Tu dis pas tu as couffé, n'a pas souci, ba linga quel suscité, tu dis pas tu vas bengi ça quel suscité. Donc vous bengi ça souci à Gabité. Ya Gabi pas on tient pas souci na mutema. Aroya ko kufa lissu après to ye to bandi ko lela. Oh to zala ki na ye munde ko ndenge zana yalo baki mabete ne pas tout ne ba kiko ko balola ndenge na ba na presse ya Gambela awa na presse ya Gambela parce que presse ya Gambela il y a un abisso pour ça la société tika pour sanctionner par rapport donc ça va ça ba obomisae les na côté ba souci on va faire qu'il isoler la santé c'est on va y aller namona kelo malgré ta zaidi wana ba et puis mais comment même na makambo justice nani oyo dans le pouvoir sur les artistes est tout ça dans mon tour dans un monopole artistique sur Congo les artistes sont libres artiste oyo ako révoquer contre comme un état même indépendant ba landelo ba arrêter ministère tel monsieur pour la bataf donc pour s'ouvrier ministère de la culture et arts ce qu'on a affilié deuxièmement après dans la division provinciale ça ne $50 ne bazong selia et puis audio ngo pena ne bazong selia ke dimina est-ce que la question la ngeza mabe ya mabe makase dit ah je sais que non on va le voir et ça les meka batunde baso ba voilà on le bagarre que on ne saurait pas ça vraiment il y a la ligne de mingo de qui bino. Mais ceux qui battent passer au fait que le bino va passer là battre sous on le va parce que ceux qui le va se faire bino va cap parce que baso ban après ça une contribution à mata il va sa discipliné mais il y a ça tout bino bolinga bongo bisote ANTPC boyi bongo corporation ba comédie boyi ko tumba ANTPC mais organisation tomoni esangisaka bato ebele surtout tokanisa depuis na babilo kwa boyi alors est-ce que vous aurez tempêté ya ko orienter quand même ba artiste na mo makamso tozomona lelo banani artiste bazo ata ya ko orienter bango na makamso o peut-être ba miso ebele ba yebité. Bon, tel que des rankines. Rankines, eza humain. Eza qui bon moto. Toko longola yango, eza passe pour na longola loko ba bengi rankine. Eza passe. Mais oui, bien dans moment où sanction quoi. OK. Ba artiste o ba tangi ba kombo ba artiste o ba oleka na TV ba oloba mabe pour ba comédien. Ba ozana poursuivi. Banani ba lobi. Président Masumu. C'est ça. Et puis, le président Elombe. Mais c'est ça. Donc, Iboutou, Gabriel, je crois bien à 7e bagarre. Donc, Batangi Bartis, c'est un misatou. Ensuite, l'équipe émission, on va la sanctionner et puis on va la poursuivre. En tout cas, ngai na qualité nanga. Na qualité nangai na zana mesure ya ko débattre le côté.
parce que bapesi moza quand même président ya bozotu na ngane ba question na répondre parce que bozala so bopesi botuli question ateza na ndenge ya mabe na répondre ka ndebi bo kansa te biso question to poser za mabete question na lobi boy soki ezali bongo ba sanction kozala ya mabete mais ngai penza na za na mesure au répondre te par rapport à idée à sanction là déjà sali on ndenge ni idée à sanction wana soki ba lobi ba sanctionner bato nana lobi président ya NTPC on lobi bongo les autres la artistes alors ce artiste mongo a café ba sanctionner ça mabete mais tout ça la mabé parce que eux comme la deuxième photo ne faut pas sanctionner ka ya Gabi parce que alors la vérité bazongi c'est les gouttes na cotisation mais nga wona ça na moi ce que tu as son maloba na bina ça pe na mieux placé té kalamu président NTPC kalamu a terminer mon konzi a terminer mon konzi vous avez agressé nga pour aller vous avez agressé nga vous avez besoin de réponse vous avez la réponse na hiérarchie ya organisation nyonso ezali na bato ko bazaka placer pona kolobela makambo etali branche songolo tompaka mais ngai nazali NTPC kalamu naza NTPC nationalité donc moyena lobela ya zo banga ba olongolo musala comprendre ko te osla biso bangi ka ba olongolo musala to comprendre yo poso comprendre biso bete comprendre que yo nous comprendre ngai te na koki koloba na place ya président Masumu te parce que c'est mon chef aza papa asoka lobi likambo oyo nga na yebi ke lobama ki bongo soki na ocha commentaire mais na ko bakisa likolo na yango te so ba biki ba ko sanctionner batu oyo ba kozala na comportement ya mabe nga na olobani so bazongiseli mutu mbongo cotisation de $50 ne bazongiseli yango est-ce que ngai mutu na et puis audio yango pe na ne bazongisela ke bimi nango est-ce que na ne basolola question na ngeza mabe ya mabe makasi edi Jean Blaise comme ça na bima kana Jean Blaise et là on ni oyo bino boko ko sala à chaque fois que il ezali bo sali groupe mais ba voice bimaka voilà ça moi mesi moko boté pour que ba moyen kana nyonso pa ibato bazalaka ba infiltrer bazalaka toza kuna RDC moko munene boy toza pena baza donc ba infiltrer bazalaka partout ata na États-Unis o kaka o babo basaki bon moko boy quelque part ba infiltrer donc dans la vie il faut oser la nyonso il faut que mona nyonso nana koloba te ki mona ba makambo susu ozo banga na yo koloba te bonne obeli no moni makambo susu et alors ba monsieur diminuera parce que ba responsable ezalaka dignité ya kodévelopper ngo na ndenge yo lingaka makambo ezala na ndenge nga na linga parce que omoni ezala makambo susu ezalaka makambo ba polémique parce que yo lokolo lingaka polémique mingi olingaka bato so bakota na monde wana elinga penza ko anti polémique ozwanga ite vous comprenez donc soki ba sanction ekokuya c'est à féliciter soki bazongiselaki ndeko mbongo mpe bazongiselaki par rapport a bamakambo songolo mpakala ameka nanu ntango soki koasimi koadimira yango nanu ndenge wana et puis baakise babiye mutu abimisaki liste wana na réseaux sociaux bon nayebi te merci beaucoup merci beaucoup sango te nazalaka sango te mais na respecta nde bato omoni dans la vie il faut toyeba korespecte bato omoni kotanga bakomba bato avec facilité mpe koloba mabe mbala moko ediminiaka bato na te ma ediminiaka yo moto olobango voilà comprendre personnalité basomba yango te nga nde nazali awa naza na temps te ya bana koloba makambo bato kaka kota mabe ndenge Kobetos alingaka Kobetos alingaka te omoni intel ndenge ayibaki mbongo sikoyo yo olobi ndenge sikonga te oyo ndeko mo ndenge sente soki asente akosoki akoprendre soin ya bamutu asente te nazopesa l'exemple nde ozopesa biso matière matière nini napesi exemple merci beaucoup babala ye batiaka ya biasi ya moni ke lelo nzambe lobi ka monde de Dieu ezalaka tiki na ye akomi na monde ya théâtre memba oyo kopa nozondika oyo akokende boya fingi susu akeba non
masuzi azalaki mwasi oyo nyonso bazoloma mpe mpona mokongo oyo mutakufi botika kolobela motu mabe yango kasi bapekisi basete baga baleka susu baloba te te sese baga ndenge aza na ye alobaki mabe te ne bato nde bake kobalola ndenge na bango na presse ya gambela awa na presse ya gambela presse ya gambela awa wana mama sénat la derrière azali tozofanda biso tu mutu tu bayebi onokoyaka kuna ntongo midi poko tozofanda wana ngai anofanda wana tonofanda mama susi molimo nezala kimia natika koyoka masusi solo te mpe natika koyoka masusi mabe moko te natikala koyoka tona aza yaya na ngai natikala koyoka ngo te yango ko tobike botika bilobaloba soki baza na baene na bino moko bozala nango na ndenge na bino eza teke bobalolaka na ndenge na bino nga nafana masusi azofanda wana dipine nikelanga elamba nga dipine nakonikile elamba natika kokeso natika kokeso moka mabe te mais natikala te eloko te masusi aola na 7e na bazena mutu to ayeba bazolala wana bango nyonso to baza wana bakuta mpe ambiance so wana basete azalaki na pepo bavi na ye wana bakoya bango nyonso géri ayebi bauta géri matondo Kobeto ayebi yango azalaka chef ya répétition 7e baga ya solo oui oui donc ekosalanga mpasi bato bakoyaka koloba bilobaloba yo susi boye mutakufi bwi okozala bapolémike na bino mekosala bapolémike te na ntango moto asasa akufi boweyi okoma kobimisa biloko moko bobandekolonga totika yango likambo oyo ozongisela gabriel $50 na ye wana ndenge bavoisi etamboli ya cotisation kopese lombe nayebisi pata azongisela gabriel $50 bon eza lokola $50 babi bazongisela eza mabe parce que baza bacamarade moninga na bango akufi ntango moninga azwi $50 bapesi bango kozongisela te loko wana nde eza bie te donc bon ekoza mpe bato babalo na ndenge na bango ozokompane ya tozobake totika kolobaka mabele mosusu gabriel mpe alobi ne mabe moko te bato bake bakotili gabriel makaba ozokompane c'est ça la vie donc conseil opesa na libutu gabriel na 7e baga bakoya bande basanctionne bango baleka na tv wana opesa bango conseil ke bango mpe balobaki na bango mabe te ezaka emeka bato nde bazobanga wana olobaka ke bango nyonso wana baza bayaya na vraiment bayaya na linga ya bino mingi oyo leki na bino mais soki bato baza kobekela bino bamasola bato mosusu boloba yango parce que so bino baoloba bango baozoka ya bino baokapte bazobalola voilà nga alobaka yango wana vraiment totika vraiment susi molimo nezala merci c'est dit. Bonjour, tonton Sou. Tonton Sou, bonjour. Jerry. Ah, Boni. Kimia. Buena. Ah. Boni ban. Bana baza bien, mais d'ailleurs, au tala, au tina messe, au tina messe, oyo, tokanise, organisé, quand même, impression, quand même, par rapport à l'organisation, et puis messe, n'engeleki. Non, initiative, il y a messe pour organiser bandeko, eza malamu, eza mabete. Na sepeli na prédication eza juste au pekaka biso tolobaka ntango so na bandeko mosusu omoni mosala tozosala eza na motu azalaka na vision na ye. Il y a des gens oyo ezaki lelo oyo pour à se faire remarquer mpona ye eza bainsite eza bamakambo ebele ebele. Voilà. Or que c'est pas bien. So ça musala na yo malamu ata awa bayebi yo te même na Congo central baoyebi soit à partir ya Congo central ekofungolo mpe baporte mosusu autant que solo moko satanaki alors eloko eza wana nga na sepeli na mateya epi na kosenga na bandeko tolinga mosala totika makambo bensile te bamakambo ebele ebele koma absence eza ebele ya baartiste eza di ya kwa absence ya baartiste nakoki vraiment kodéfinir yango te puisque chacun de nous aza na programme na ye chacun de nous aza na programme na ye voilà.
chacun de nous a programme au moment où initiative tout le monde les a initiative bateau ba cause premier artiste mais au peu bazar artiste moins de 30 il y a sous ton sous c'est balegi 30 tena auto tanga bino siko kala mingi ta na yo mo pe mutsa na kati tenga na milo ngoli po donc voilà donc balegi 30 déjà ebele et banaka na de donc tango yo lobi ke non même pas 30 mais batu ba otana ba image pour les 30 na auto ka auto soulever le moko ya discipline au lieu que soit na sona na émission mais sanction quoi ba zong seli ya gabi $50 ya cotisation eza bien eza bien ya jara ba makambo wana eza bien pour nini omoni eza na mutu mususu a opesa mais na volonté après avoir opesa tant sur finga ou bien tous a un système où ils ont bande comme sunga na ibi bazaka na apesi na lobby te ba komi pe comme monete na apesi les arabiens donc yo lobby to tika na ali wana ba sanction za la biso nyonso et aider biso et si il y a un problème na iba comment na koki ko s'exprimer devant presse donc ça bien et l'autre to bosana yango tant sous monsieur la ba lobby fitir tozana bana bana na biso pe ba rokola ba robota internet lelo bana na biso ba yebi en koleka biso siko tala ka atam so mwana na nga to koko na nga azon na vidi wa moni par exemple nga tam so na bane ko finga vide loin ou bien mama kalunga est-ce que bana ya kalunga to bana oyo bana ya kalunga ba robota ba sepela kana bana nga ok comme appena niveau kokangisa pe artiste afini muninga na artiste ba kangi pe na mufunge mukamate ko discipliner ba artiste belé donc pe là où place où la sa éducation ya bande donc bande on so ba zonga na teza eza mabete eza bien merci beaucoup merci beaucoup voilà habitude de Panama bonjour voilà tout le monde quand même une organisation où il tokanisa et sali par rapport à commémorer mémoire ya artiste oyo bacheli biso na carte sa Congo au batika biso likaniso yo d'abord première mot na okolo banini par rapport à organisation en tout cas ni sali na plaisir makasi moni to sali on kaka kuna ba kuba cité to sali yango mito azaki likaniso wana akanisi ba parents to bana ya bato bakenda ba o batikala moni biso zaka na ba négligence moko soki lelo kobo kufi okei so otika yibana ye tsana mtu na oke teke depa na maozonga pa kenda otala ba bato kutana nzela ke na fandi penanga moko penana o nasata mwa mulekilai natala ba Petrus to ba Sanfils ya moto lio on ngale basala daitu foki toro na sala leka etelesi mais on ba likanisi ya boye en tout cas na pesi président la biso JP Masamba merci moni ba parents ya bandeko na biso ba o batika biso bazana neti na moni mama ya bawilo na papa bawilo na moni mwana ya zina nga nani kweli Victory, la moni mona ya vie na nga oyo yanga banani vie na biso azalaka pas sans souci salangomba la moni mona na esalinga plaisir mpo na mona ekala mais tant la moni bango esalinga plaisir makasi mais négligence eza makasi na biso bacomédien ntango bapesi mbela moko bo biso tonégligeaka makambo likambo moko eza likanisi ya bien mais soki otali kuna na kati omonaka la plupart bacomédien bazaka kuna baoyo bauti ntango oui. Monsieur Dagi, maman Olive a bien si ba comédien mais na ebisi awa ni tout kanel ngake za la plus. Donc là dans la 5h moins 5. 4h. 4h mutali bosa nga komeza lule. Yo za problème na lule. Non. Ozo pona siko tala ba makanisa boye. Batu ba négliger ba comédien ba négliger. So tali la kati kuna tokoki ata 30 comédiens. Oui, on est à bandeko, na ba parents, na bana ya bato bakenda. Mais ba comédien, mais bazo honorer ba way. Mais ba comédien, ba yetu. So ezali kaka o Jantini Ngobila. Abengisi bato. Tala ne anosandone ka kindoki kotelemisa bato na nini na palais du pays. Ya pays pepe voilà. On va bien ça, ba gêne. Ba bengisi ba gêne anosandwa memia mote boya kuna to kozwambo omoni
Moni ne ba veste tout là qui. Moni ba veste tout là qui. Bien baloso beaucoup de salir la émission. Ba humilier biso, ba humilier biso, ba humilier qui bisoté. Biso moko ba wela. Les to qui là kuwele. Mais tala ba makanisi ya bien. Lelo soki ngana zate. Kobe oyo tala bana. To bana ku bengisi bango ba yebo. Ezali kanisa bien. Voilà. Zema suma tsaka mnoko wapi a. Oh, oui. Il y a des présidents comédiens. Il fallait que ça la représentant. Mais l'aime soit empêché. Empêché à Nini. Namatanga sujet à Zalaki. Quand ça s'appelle Moutamaka Mouébé. Non. Tolinganité ba comédien. Tolinganité sujet à Koufika à lobby. Mais les lobes à Zuli Kanifi. Il y a Roran de match, mais ba comédien ba ça. Mais tel année bandaro la lobby. Il y a Gabi Bazongi c'est là qui est bon. Oui bien go. Bazongi c'est les $50. Oui bien go. Pour nous monnaie au tout va monter. Bolingo ezate. Après ça une contribution à matin. Mais ba bien ça discipliné té. Mais il y a ça tumba, atumbi. Bino bolinga bongo. Bisote ANTPC boyi bongo. Corporation ba comédie boyi ko tumba. ANTPC. C'est bon le moulé comédien. Beaucoup de mécanicien. Donc il y a Gabi ba bengi la banzonzi. Mais quand le babon te va aux sanctions, ba biso ba meki lisu ba aux sanctions. Oui, ba aux sanctions. Aux sanctions. Ah le moulé comédien. Même aux même poursuivi comédien ko ba maben ne ko na yo. Ba suzi ba ta kufeli bon wer bomisa tu ya Gabi. Go suzi ba ta kufi na ba susi ba linga ke lisusu te. Suzi ba tu ba bengi sa ke lisusu te. Donc bo bengi sa susi ya Gabi te. Ya Gabi pa o tia ba susi na mutema. Aroya kokufa lisusu après toye to bandi kolela o tozalaki na ye mundeko na biso bopesa des conseils ya na biso kosala ka susi boyete tika pour sanctionner par rapport à donc so bazo sabo ba obomisa ye ndenga na koti ba susi omoni afalaki isolé na santé terre omoni yelobi na mona kelo malgré tozalaki wana bazalaki susi afalaki bena ça va sali Jean-Claude Van Damme Nathalie ya Gabi ndenge azaka na bite ya mutu aza nilo mokati parce que ba souci wana tango ezofanda tango ekola ya Gabi ya okufa ndeti je tobongisa toteya na toza bandeko toza famille toza mais ba akize babiye mtabimisi liste na réseaux sociaux nana za tellement tozoyoka ndenge bandeko bazo nani place bandeko publier bazalaki na nana za tellement place ya Gabi na publier liste. Voilà, merci beaucoup, Pichou Depalo. Merci, Géry Combetox. Merci beaucoup. Les bocas de la presse, yo l'équipe partie qui est question dans les alliés. Président Jipon Samba, question dans les aboués. On accompagne à NTPC na makam na omususu. Mais c'est comme si na makam na yo NTPC pena ya accompagne à ote. Eza boza pena liloba moko to bendengeni. Ba comprendre raté. Tout quand tu fais crise. Yaya, olingolinga te okufa. Ba structure yi structure moko te sali 30 ans na mboko. Ba structure eyaka ba 2004 mata. Mais ba structure ne ko kabula sa ba division mais au moins ba to nyonso baza plus âgé que les la structure. Mutu sana ka ko la structure. To bota ba tout ezaka mutu ta idéologie to kani c'est ça nini. To quand tu sani za ko église, za ko la toilette je m'explique. Olingolinga te ya compéteur chez ta collectif. Ba to moni oh, on te va faire partout na ba structure wana. Ko ba membre to structure ba mwa. Quand to ça l'intention ya ba to ta ba komo ba biso ba yi na ba plateforme songolo mpaka. Au mona fois na pesi même personne ba structure nyonso. Na ba kambi wana presque nyonso. Mon mona fois. Na fina ça. Gloire à Dieu et tout le gars bato baye. Bravo à eux. Bato ba moyeni bravo eux, bato ba moyeni te. Mais kotala yo koloba c'est que NTPC va négliger invitation na yo. Moi je n'ai rien à voir na songolo mpaka. Oh ils ont tout qualifié, tout là tout qualifié. Bato nyonso zo mona je les répète ça là tout qualifié. To quand ce que ça adhérer librement boté mukolo ku faut s'adhérer à ta fiche. Voilà. Mais oh. On a vu na comment la consulter pour de chasse. Avant la carte Azalio. Tout le monde n'est pas Willow. Ah Willow. Est-ce qui pensera des autres? On va penser à la Ningam. Le monde maman na Willow, le monde papa na Willow. All in all, ça adhérer librement. Quand on tire c'est la moyenne bac au compte. C'est bon. Je sais que c'est dans un cadre d'initiation à mon boy. Pas négliger la. Dans le moment où il prête. Maman, papa n'a eu son tout à l'heure.
Voilà, je présente JP Massamba Obi, Moutounion Sazana Tokanisa. Moment au sali Messi Oyo, ils ont honoré Wei, Naba Veuve, Naba Ophelin. Tout le monde peut sanctionner, quand même, l'aime super bassin Tokanisa, tel que Ibutu, Gabriel, 7e bagarre, Babiba Lobalisou, émission T. 7e bagarre, c'est les Nani, Gabriel, c'est les $50 de cotisation. Idée Wana, Pinir, Babiba, les cas sur émission T. Moi, les Lobano, Kolobani. Naïbité sur Ibali, la sanction, sur la fédération, ou bien les membres de la structure. Quand on suspendre présentement, pas aller, pardon, on a presque exemple de cinéma. D'abord suspendre, il y a problème de suspendre. Mais au moment où on suspendre, il va connaître sa vie, aller gagner la chaîne, aller gagner, on suspendre notre organisme. Je ne sais pas si on va se comprendre. On suspendre la structure, na bino, on suspendre le groupe pour hasard artiste à nos jouer. Ou même la coopération vendre et décider. Pour ce soir artiste, on va soir pour le comité à politique, Yokani. Ces petites punitions, on va nous benga elle va filmer voilà et pour empêcher dire qu'il va filmer ma camarade d'abord est-ce que tant mieux vous aussi vous suspendre non mais baté vous c'est un tumbongo je n'entre pas dans l'organisation là-bas est-ce que va suspendre à tout n'a raté allez dans la télé que si vous êtes invité soit avec une émission va monter la télé pour se désabonner pour quand on veut non bah bien émission ba les cater et puis et comment même dans ma justice nani oyo dans le pouvoir sur les artistes. Est-ce que vous avez un monopole à l'artiste au Congo? Les artistes sont libres. Oh! Les artistes sont libres, je vous dis. Mais tout ça guidé dans le président Massoum ou dans NTPC? Dans le Yobo. Moi, je suis un Moussa. Un président passe à Tokanis. Soit dans la structure, dans la MPSA, Tigoté, Vodacom. Alors, un président, non? Président, mon amour dans la bataille, ça dérange la plateforme. MPSA, dans la bataille, Tigo, Vodacom, tout le monde. On a suspendre des membres, par exemple. Dans ce moment, suspendre le président Témar ou bien pas Moussa, pas dans la Tokanis. Est-ce que vous empêcher XY à nos joueurs? On va suspendre tant que les comédiens ou comédiens. On a le pouvoir, on a besoin d'aller à la ministre de la Culture et l'Art. Oh! Je te dis non. Mais je vais m'assurer que Luki maman a polémique. Vrai. Moutoua gère artiste, c'est ça ministère à qu'il tire des arts. Mais c'est ça non? C'est lui qui nous gère. Bon, mon maman a Christo, division urbaine province à Kinshasa Yagia. Moutoua gère Gabiso. Bon, c'est le coup pour le ministère de la Culture. Pourquoi il y a une association qui est dans le ministère de la Culture? Donc, Moutoua gère Gabiso, la patronne. Je le répète, Madame Catherine, la patronne. Oh, il y a Rocky qui suspendre artiste. Oh, il y a révoqué au coup, comme une lettre, même indépendant, arrêté ministériel. Tel mais pour la bagaf pour poursuivre ministère de la Culture et des Arts, ce qu'on a affilié. Deuxièmement, après, dans la division provinciale, oui, je répète madame, il y a pas l'absolu Toumba, il y a plutôt pas l'absolu Taboulé. Ceux qui ont longué, dans la division urbaine, pour maman, l'absolu Gillienne Aoutouz, c'est elle. On a besoin de coopération, on doit gérer l'ISO. Il y a une plateforme privée, plateforme à l'État. Il y a une plateforme à l'État, la Fédération nationale de théâtre. La plateforme est privée. C'est privé. Oh! Vous quand c'est un an. À NTPC, c'est privé. C'est un an. Oh, mais c'est privé. Maintenant, le bas, tu bengi. Et ça, l'État, tu es. Si vous bengi même à Kalek Boko, maintenant, le bas, on te dit, aussi, il y a sacré à un an. Et ça, à Kalek Boko. NTPC, c'est un an. Nani pas considéré un an et ça est un individu donc quand ça fait un individu mais ça on comprend bien la bataille dans la mission la bataille que ça on comprend bien les Massoum ça censé suspendre non on suit pas non on va dans le solo il y a pas baquet la structure banque c'est les libres privés après FENAC Fédération nationale du théâtre populaire, je le répète, dirigée par Prof Nzé. On a l'État à ça depuis 1980. Si je ne me trompe pas, peut-être on a l'État à ça là en gros.
Ouais, ils ont l'État, FENAC. Les restes, ils ont 2000, ils ont 2004. Ils ont 2004. Les ont des individus. Na rolo ta noto na nommé qui gagne rolo ta noto ordonnance ka yemoro arrêté ministériel arrêté to magde to lingi to ça na rolo chayo lelo na rolo ngolo lelo na rolo cham ko zanga na créer voilà ce que kolo NTBC nani est-ce que il m'a embouillé avec petit côté ba question bene tezaka mutuna kaka na tunika président JP Massamba suis ba na ba porte parole là ba répondre yo au bazan la association ba yebisa yo depuis que via diriger l'association na yé na pas de la président JP Massamba on a ba